Allô, allô. Allô, 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 allô. Allô, allô. Batata wa mama bandeko. Tozo continuer toujours mpona kolakisa ndenge nini mboka ezali ya kokangama. Tozali kolakisa ndenge nini mboka ezali ya kokangama. Ndenge nini politique ekanga mboka. Somoni? Tozolakisa bino ndenge nini politique ekanga mboka. La symbole oyo na oyo. Ya Joseph Kinumbi Kiambungu na oyo ezali ba armoirie ya mboka ndenge ekanga mboka. Maintenant awa na 2025 awa ekomi bitumba. Ekomi bitumba entre PCT na la chaîne contre Kinumbi Kiambungu oyo akanga basi. Donc Kinumbi Kiambungu ye moto akanga basi, ye wana pe akomi sikoyo na problème na population yango. Ye pe azali na problème na population parce que ye akangi ba région nyonso. Moni ye akangi ba région nyonso. Donc akangi pe na PCT, akangi Congo mobimba. Ye pe éléphant. Ye pe éléphant, ye akangi mboka mobimba. C'est-à-dire awa to kolingo sosolisa bino force ya ba symbole. Force ya ba symbole ezali nini? Moni bato oyo bazala kati ba loge na bango, basala politique ma bazala kati ba loge, maintenant bakanga baninga, ba étouffer baninga. Donc na kati ya Congo maintenant eyi komonisama que ezala bato ya PCT bazokanga baninga, ezala bato ya UPADES, ezala bato ya opposition, ezala la chaîne bazokanga baninga. Maintenant na discours ya baveu balobi nini? Balobi que mwana botamaka azali na se makula mama na ye, me mama yango bakangi ye. Omoni mama yango bakangi ye. Donc question ebimi sikoyo ezali que me bino sikoyo bato ya diaspora oyo bolobaka que Sassou dégage. Bon soki Sassou a dégagé, mais bongo Kinumbi Kiambungu oyo akanga Congo, yo koki koyaka kosala ba discours mozala kati ya lokuta. Tango Kinumbi asali conférence de presse na ye wana, mais alobi vérité te, alobi te que menga nakanga bino, alobi bongo te. Ayi kaka ko critiquer baninga oyo baza na pouvoir, alors que ye pas na kati ya pouvoir wana, ye pas ali éléphant. Maintenant message nini eza na kati ya koswana na bango wana conférence de presse oyo Kinumbi asali, na réponse oyo PCT apesi, na réponse oyo Sassou Nguesso apesi. Elingi koloba que bango nyonso tu baza ba éléphant, bango nyonso tu bazali bato ya tribu ya Dan, ba éléphant Dan, tribu ya Dan. Maintenant ba éléphant oyo ya tribu ya Dan oyo ba Dahomey ba yiko bunda batiki Benin, batiki Dahomey, batiki Benin kuna ba yiko bunda bitumba na bango na kati ya zone oyo ya bankosi, ya ba léopard, ya ba panthère. Message ni wana te.
C'est-à-dire ba yiko étouffer ba panthère, ba yiko étouffer ba félin, ba yiko étouffer ba lion. Ba yiko étouffer bango. Maintenant pona ba bunda bitumba na bango oyo bango bazo wela bakisi. Ezali te que bango balingi ba bongisa mboka. Non, bango nde bazo wela bakisi. Bon makanisi que politique pona ko salango esengeli okanga baninga parce que bango balingi ko kanga baninga. Bomoni? Bango balingi ko kanga baninga. Mais ezali likamba ko kanga baninga te. Ezali nde likamba ko sala mosala. Or bango ba action na bango oh bon ba sala kezaka nini ko kanga ko bloquer baninga ko bloquer yo ko avancer te. Mais tango yo zo bloquer baninga wana ozo bloquer mboka non donc mboka ko avancer te. O komi bloquer yo moko. Donc bango bazala kata logique na bango ba éléphant oyo ya bato ba wuta na tribu ya Dan o ba Dahomey ba Béninois ya Bénin. Bango bakansaka que ceux qui ont bloqué moninga yo ko avancer. Or na loi ya nature, ceux qui ont bloqué moninga, on mi bloqué yo moko na loi ya nature. Or na loi na bango ya sorcellerie, bango bakansaka que ceux qui ont bloqué moninga yo ko avancer. Mete oyo komona que na bato oyo bavana na kati wa diaspora, o bakoloba, ça se dégage. Ça se dégage. Ça se dégage. Bango moko bazoloba que ça se dégage. Pona nini? Parce que bato ya opposition ou bien bato o bazala kati ya na Sassou Nguesso bako tina bango bako utiliser bango bako manipuler bato ya diaspora pona koloba bozo ba information oyo bo taper sur Sassou Nguesso pona ye alongola soki ya alongoli problème ezali kaka Sassou Nguesso. Maintenant bato bazala kati ya diaspora bakomo beta sur Sassou Nguesso. Oh ezali kaka Sassou Nguesso, ezali kaka Sassou Nguesso, ezali kaka Sassou Nguesso. Mais bongo ba famille nyon surtout bazala kati ya Congo bakenda kopesaka bakisi na bango pa Sassou Nguesso pona na retour bazwaka quelque chose. Bongo bango wane ko compter. Bongo bato oyo bako manipuler bino na kati ya diaspora pona ko lebaka bo beta kaka sur Sassou Nguesso. Bango wale bazo manipuler bino boza ba aveugle bino boko beta sur Sassou Nguesso. Mais maintenant awa sikoyo question nangeza na pona bato ya diaspora. Video ya lelo ezali pona bato ya diaspora. Maintenant bango siko balobi nini tango bango ba moni siko ki Joseph Kinumbi Kiambungu oyo maintenant oyo azali député ya Lekumu oyo azala Sibiti kuna oyo alia kambongo kuna na kati assemblée oyo ayiko sala conférence de presse na ye oyo akanga mboka akanga na Sassou Nguesso na kati akanga na mwasi ya Sassou Nguesso na kati. Mais siko bino olobini ni siko akanga na PCT na kati akanga na les forces des armées congolaises na kati akanga na bokombi salisa na kati na ba Charles Boao na ba Munari na Jean-Marie Michel Mokoko na la police ezali wana na gendarmerie na ba miliciens na ba bébé noir nyonso bazali na kati awa boy moto akanga ngo nani Kinumbi. Maintenant siko bino na kati ba diaspora oyo bazo tine la bino mbongo ba liste de GC Bima oyo evra nango abimisa liste mobimba ya batu balia kambongo mandiona abimisa mbongo ya batu balia kambongo masengo siasa ya kokosa bino awake botalantumi azala kati ya ba buisson ye wana masengo tiase radio forum motalo kutazali mota droit de l'homme te ayo kosa bino botalantumi azala kati ya ba buisson mais ntumi wana nde mota akanga basi na kati ya ba buisson kuna ye wana ntumi mota akanga basi na kati ya ba buisson kuna noise de cause asa bimisi yango. Maintenant siko pandi Bertin Ngwari alobi que yentumi wana yebisu ndeni ya kosala te parce que ya sa dream bongo pa Sassou Nguesso mais Sassou Nguesso pa alobaki yango alobaki mais yentumi ya kosala nanga wa kimaki mais akimaki parce que tango ya a dream bongo
balobi ne maintenant kuna na ba grotte kuna ba biti omoni biloko biso pesi yo soki yo go pesa ngona sasunge so yo mto kufa angona yakima angona sasunge so ko tuna ko me yako sala awa na biso awa me yakima ndenge nini me yakima parce que ya ko pesa bakisi wana te maintenant nani azo bloquer nani azo kosa nani bino bato oyo bolobaka ke non ezali lamboshini ezali bamboshi e bino bamboshi oyo bolobaka ke non ezali bato le sud ezali bato nyonso ezali ba région nyonso baza na kati ya sorcellerie baza na kati ya lokuta donc awa sikoyo boye na 2025 nini sikoyo bimi donc Kiambungu abimi na polele abimi na poisa PCT abimi na polele abimi na poisa maintenant bato nyonso tout o bakelaki na palais de palais de congrès wana babimi na polele babimi na poisa bandoki bango wana bango nyonso wana maintenant sikoyo épisode ezo continuer sikoyo kosuka ndenge nini entre bango balobi na bino bien na discours wana que moi nazalaka ya mama moi nazalaka ya présidente maintenant kaka na kati ya discours wana yiko loba que soki ba éléphant bazo bunda ou bien ba hippopotame bazo bunda ezali ba nzete na ba na matiti mote ezo mona passe donc bino population mote mona passe maintenant siko bino bozong sini siko na discours wana maintenant na discours wana kaka balobi susu boy balobi bino bozo le bakaka l'état pesa bino bino loko ni bino pesa na l'état bino loko ni bino pesa na l'état c'est-à-dire yazo lo bana yewana sasunge so azo lo bana nani na guerre ngo yazo sala ngona bino te yazo sala ngona Joseph Kinumbi oyo bango yoso ba éléphant ba wuta na ba Dahomey kozala Dahomey za mabete maintenant siko yazo lo bana Kinumbi ko mais yozo lo ba yoza la kati ya l'assemblée eloko ni yoso sala eloko ni yoso lakisa eloko ni yoso pesa na bato qui m'a élevé oh ya sa pesa mais eloko ya sa pesa ezalinde ya sa kanga bino akanga l'assemblée wana akanga sénat wana akanga bino tout akanga ba ministre ba premier ministre wana akanga bato nyonso tout ndenge basaka makelele wana bazali kaka na kati maboko ya nani ya Kinumbi donc ba éléphant ba ko bunda bato ya o ba wuta wapi na Dan bino monaka tango munari akenda ko sala ba kokena awa akenda na muyonzi kuna o bazaka na ba problème kuna oyo mtaganye kuna na kati ya muyonzi kuna bomonaka sikoyo ndenge ni bango baswana ka sikoyo premier ministre ayaka ko arranger makamango no elingo laksanini elingo laksaka tango bango bato ya lisuba ba trahi lisuba ba komi na sasungeso maintenant ko geteke bango alobi lokwa bino trahir lisuba boko ya ko trahir ngape problème ezane la place wana bino lokola bino trahir lisuba bino bebo wa ko trahir ngaboko jelo ko moko te ngoto mateli les yeux alors boko jelo ko moko te pa na nga parce que bino ko trahir ke lisuba no mais pa na nga boko jelo ko moko te ngoto donc ba komi ko swana maintenant ko swana wana maintenant Kinumbi alobi gape na komo bimisa secret nyonso tout ayi ko bimisa secret na conférence de presse na yi or ya ko luga nini awa luka population landa ye mais bino ko landa ye te biso basala lobi ko soki bino ko landi so biso sala ba guerre bino to kufa donc bino sikoyo la peur a changé de camp donc bino sikoyo bako motala sikoyo film na mosika mais ko suka sikoyo ndenge nini entre bango bino bako motala kaka film na mosika sikoyo tango bango baliaka bambongo na bango ezaka pona basi na bango na bana na bango ezala pona bino te bino nde moto bokotaka makambo na kokota ezalaka pona bino te ye Kinumbi tanga komi na suka komo bimisa nini akomo loba ko ngana komo loba pona population mais yo komo loba pona population parce que yendongo entre bino kuna est-ce que bozolanda parce que yendongo
eye ndongo kuna entre bango opesi mbwambo aboy bino bakokota bitumba na te etali bino te peso basi bayebisi bino ko soki biso ba éléphant oyo tokuta na Dan tokuta na Dahomey kuna tozobunda etali bino te bino ezali biso tobota bino te eza mama na bino tobota bino donc bolanda baconseil ya bamama na bino bazoyebisa bino bien clair. Maintenant siko bazoyebisa na kinumbi koyo mais yo siko eloko ni yo so sala à part le fait oyo boy BCC bino bo liambongo nyonso tu ya BCC kwa ya pona bino eloko ni bino so sala donc kuna opesi mbwambo aboy kuna opesi mbwambo aboy maintenant bino siko bino nyonso tu bata la diaspora o ba utiliser ba manipuler bino bo moni ko ba ko kosa bino ba député o bazali kuna bata sénat o bazali kuna bato assemblée bazali kuna bato bazali kuna la kati la DGSE kuna ba ko kosa bino maintenant bosuki non vérité siko e bimi non PCT kuna na la chaîne kinumbi kuna na sasungeso donc pesi mbwambo boy connais-toi toi-même mi yeba yo moko zali nani donc ba doki o bakanga Congo babimi na polele babimi na poisa anjor o bakanga Congo babimi na polele babimi na poisa yango hein banchor o bakanga Congo il faut pas ajouter lisusu na kata ba symbole oyo o ya ntumi o ya kanga basi kuna la kata lopulu kuna yandoki basuki bayebi sundeni ya usalati